Bonjour, lelo na ye koyebisa bino juste que masolo ya parlement alobi esukaki très bien donc bokaki bino mpe botalaki ilunga kamba destitution na ye ezali problème monene parce que jusque là babeteli bango chute nsima ezali que d'après ilunga akoki kondima te kolongwa na mosala par le biais ya bureau provisoire. Mais constitution et lobby que le président de l'Assemblée Moutakoiko, ça la makambwana, mais ezalité que balobi que bureau provisoire. Donc, les kamba bureau provisoire et comment la constitution. Donc, nani azobe tamabe, nani azobe tamalam. Donc, tous allez la 24 heures tous là. Donc, je reviendrai dans la journée pour vous parler encore de ça. Voilà. Donc, pour l'instant, tu es bien, voilà. Bah, bah, c'est la ma be ya batu to na bolambo ya batu mususu aussi bah c'est là qui. Donc, nous, on attend voir ce qui va se passer. En tant qu'observateur, tout ce que je peux vous dire, en tout cas, Batu Bazena Maye, les Baye, Baluka Basalisa, politique à Congo est en bien parce que jusque-là, tout ça, on a que Batu Baza vraiment un esprit, il y a unité. Tout ça, on a besoin qu'on ait une nation, mais pour une nation, il faut biso tout à la unité. Union sacrée de la nation. Est-ce que Zali et Sika Yangwana, il faut que pour que tout le bakibiso surtout dans l'esprit à Tshisekedi. Bongo bato bazolo basko que Makambwana et Utaki Nango Kakana na Yemoko Shinarambo. Donc, tout à l'heure, nous n'avons parce que vraiment, les alliés moins difficiles. Tout le monde a eu dans le Parlement quelques ministres Bayaki, mais on peut pas dire que Julino Makele Bayaki, na Etienne Longondo, donc santé, défense, Bayaki, on a pour la quand même soutien à Bango na Union sacrée. Donc, ezali ba makambo oyo faut total atoye basuki ekoleka vraiment ndenge nini. Bon, makambo ezali facile à comprendre. Tant mon ami Blakisakite, moi c'est Raphaël Ngoma. Je fais juste cette petite vidéo pour la benga binoboya na page nangai Rango Sasa. Rango Sasa c'est la page moto créée pour la live pour la faire ba information. Dans la rubrique mon kune ali les vraies infos, masolo ya solo, to bana ko beta makambo o ya solo kaka ya lokuta, to tiki ya mona bata lokuta, bato baluka mbongo. Biso to ali pour la faire kaka information. Dans le souci de vous informer, on restera vraiment impartial et na évité naza déjà contre ma parti politique donc on a un parti politique dans côté parce que exact 740 politiques sur ceux qui 740 partis politiques bazo diriger mboka bakangi bato moi 1000 politiciens bakangi mboka ba dirijaka OK na parti na kanini donc tokutani mbalasima tokutani na YouTube allez abonnez-vous.